Allô, allô. Bonjour, bonjour, pe bonsoir na bandeko nyonso oyo bazwi lisusu opportunité ya kokutana na ndeko na bango Henri Konde, accompagné de Andrea Konde, bien sûr. Lelo ndenge tolobaki tozwi opportunité wana. Donc nous venons encore une fois de plus komema maloba na ye mokili. Mais avant, lokola eza maloba na ye nde toye nanu liboso na ye na kosimilie tobondeli Nzambe. Yahweh topesi yo susu merci mokonzi parce que mosusu lokola oyo aza te oyo abongi na masanjo lokumu o majesté nyonso ezali yo mokonzi. Merci mpona journée kitoko opesi biso mpona pema na bomoi mais aussi opportunité ya kopusa na liboso na yo le roi de gloire qui nous donne cette opportunité ya lisusu liboso na yo kaka na nzela na yesu yaye maloba na yo tomemi ezali biso te komema yango mais yo nde koutilize biso afin que maloba na yo ezala écouté maloba na yo eyebana partout dans le monde yango yesu ayaki alakisa biso nani yo ozali o le roi de gloire. Merci za na biso elongo tobunga complètement kasi yo nde nzambe ozala élevé ozala glorifié ozala amplifié nde ka Jean-Baptiste alobaki parce que gloire nyonso ezali ya yo. Aussi disposer mitema oyo koyoka kolo renouveler intelligence ya bana na yo de telle sorte que lukuta ezala combattu lukuta elongwa mais la seule chose elongolaka yango ezali la connaissance de la vérité qui est toi-même le roi de gloire Jésus-Christ. Zana biso elongo mpe na kombo na masi ya Yesu tobondeli amen. 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 Lelo tozolobela livre ya Romains chapitre 1 à 5. Et si tosali beti biblique na Romains chapitre 1 à verset 1 à 4. Tolobaki ki apôtre Paul wana eza na verset 1 alobi amibengi esclave de Jésus-Christ. Raison abengi esclave de Jésus-Christ à cause ya bolingo ya Christ oyo manifestaki na vie na ye. Ye azali kopersécuter Christ. Kopersécuter église eza même chose que azali kopersécuter Christ. Ye azalaki sauvé puis azalaki abengamaki po aservir. Pourquoi t'en as noté Romains 1, 4 et 5, s'il te plaît? Romains 1, 4 à 5. Nazwi Romains 1, verset 5. Nazotanga moke, verset 4. Jésus-Christ notre Seigneur, verset 5. Par qui, Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la grâce. La grâce est reçue car na inzela ya Yesu. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Voilà. Lelo ndenge tokutani awa tozali ko amplifier verset 5 oyo ezolobela la grâce et l'apostolat. Tozolobela la grâce na le deux volets. Volet à liboso tozolobela la grâce oyo ezali komema lobiko, la grâce qui amène le salut au moyen de la foi oyo ezali kopesamela mpe kaka na nzela ya maloba mpona koconfirme mabanzambe oyo lobi la foi fait de ce qu'on entend. Et puis grâce tozwi eza cadeau kouta epai ye moko nzambe nde tozolobela la grâce wana ezali kosauve mais aussi tozolobela mpe susu la grâce oyo ezali koaccompagne biso na le ministère oyo nzambe abengi biso nango une ministère quotidien ya chaque jour oyo nzambe apesi biso. Ok? Sikoyo toloba nanu boye la grâce par définition c'est quoi la grâce? Soki tolandi origine ya bamo eza epai tozozwa mo charis na grec charis epai le mot charité euti charité eloko ofele charité euti so mpo kina ngo na latin babengi yango gratus elekisi kaka faveur immérité soki nango na ndenge moko simple faveur immérité mais oya komona soki tokende yango d'une manière approfondie dans la pensée biblique parce que faveur immérité eza ebele mutu mosusu so alamuki na ntongo ofutaka mbongo te mpo alamuka eza ofele te moi mpe tomonaka yango boye tofutaka yango te apiaka moi na bamiyibi et tout le monde donc eza mpe immérité mais quand on parle de la grâce dans la pensée biblique ce n'est pas seulement oyo ezali immérité simplement mais que plus loin ezoba boye ezali faveur immérité et puis ezali une puissance supernaturelle oyo epesameli biso
afin que tozala sauvé, tozwa vie éternelle. Et puis, chaque jour, tozala na kopesamela makoki ya ko-exercer oyo Nzambe apesi biso. Le plus grand point eza awa ezali kozala sauvé. Ok, na sens que ozoloba ke grâce to ozolobela grâce na Bible, grâce eza toujours référé na salut. Voilà. Eza te ke référé ke naza na bonne santé, naza na ndako, ndeni santé par la grâce. Grâce eza référé na Bible awa, eza référé toujours connecté na salut. Salut. C'est vrai, wana pesa lango eza bénédiction physique. Bapesi. Voilà. Grâce au bazolobela bibliquement, bazo connecté toujours na salut. Voilà. Donc, tu vas confondre tes mots. Tu vas utiliser grâce na nyonso te. Osum pantalon on a shop ou la tiongo yemo munene nangolu te. C'est vrai. Donc tout ça la bongo te. Kuna to kete. Alors, ezali faveur immérité outi pa Nzambe. Ezali immérité na ba oyo kaka bazana ko mériter première parce que na ba toujours avant au gangaka faveur imméritée, il faut se poser la question. Tant que vous faveur imméritée, c'est ce que tu reconnais que vous méritez en côté. Maintenant, il faut maintenant savoir qu'est-ce que tu mérites pour que vous ayez immérité. Maintenant, la définition est continue. Grâce à la faveur imméritée pour ceux-là qui méritent, premièrement, les jugements de Dieu, deuxièmement, la condamnation de Dieu, et la punition, la colère de Dieu. Et ça, on dirait bakangi mutu, non? So bakangi yo, bakenu na tribunal. Que non, yo oyiba ki ote na yiba nanga ite, basambisi yo na. Nous basambisi yo, ba moni ba évidence nyonso que oza coupable, oza muibi. Vous comprenez? Tant bakangi yo coupable, ne ba pesi punition. Maintenant, grâce aux faveur imméritée, n'a pas au cas premièrement, bazali na un mérité jugement, c'est-à-dire que baza justifié en terre, bazo mérité jugement, bazo mérité condamnation, c'est-à-dire masum na bango éprouvé que baza condamné, le salaire du péché, c'est la mort, nde batindi yo na punition éternelle qui est l'enfer. Yango nde tozo mérité. Lokola tozali ko mérité yango Nzambe na bolingo na ye nde apesi biso oyo tozali ko mérité te nde lobiko. Donc encore Nzambe aza éternel, limite eza te, punition Nzambe pesa éternel. Voilà. Voilà. Ndenge punition Nzambe eza éternel na ba o bazali ko mérité yango na ndenge justice na ye. De la même façon aussi récompense o apesi biso o tozo mérité yango pété, eza pe éternel. Parce que s'il n'y a pas la vie éternelle, c'est que même mais il n'y a pas l'enfer éternel. S'il n'y a pas l'enfer éternel, c'est-à-dire il n'y a pas aussi la vie éternelle. C'est que ezali. Donc, ezali cadeau Nzambe apesi na ba oyo bazali ko mériter punition. O bazali ko mérité kanda Nzambe lifelo na bangonde cadeau wana ezali cadeau pour le plus cadeau te panzambe ezali cadeau ya ofele uti panzambe apesi biso yango parce que on est cadeau déjà ofele cadeau déjà ofele maintenant pas amplifier awa azolo bezali cadeau mais ba bengango un don gratuit. Ils avaient déjà gratuit, mais un don gratuit, c'est-à-dire que ils allaient éliminer possibilité sur la mérite. Parce que après ça vraiment un cadeau. Bien qu'à mériter ne yangote, ça ne moi mais au moins ils ont tellement cadeau européen ça y est à quoi que son bangote, mais la PC yango par amour pas ça moi nanga, c'est que pas moi lien ça. Mais c'est comme tout le monde a ébi na roupie déjà. Na ébi na mona été. Au contraire, à sur rebelle pas nanga. Parce que Nzamba le quand nous étions encore, comment changer à vie. Non. Tango tozana nous nalisumu, tozana nous se rebeller contre ye, Christ est mort pour nous. Passage moko to balobi, eza simple pour la biso to pesaka to sala bolam na oba sa so malulam te. Muto akyo kufa pour la muto ya lingi. Maintenant yango vraiment ko kufa pour la muto aza tellement mabe koleka. Mabe na yo pe, mabe pe na yo. Yeah, mais ce que Christ a kufa pour na bato oyo, baza mabe.
bayini bato bayini baza ba rebelle contre ye. Voilà. C'est que yango wana lokola tozomérite kutu eloko te moke te yango ezali un don gratuit nzambe apesi biso donc eza na eloko te biso tozali kokende kuna mpo tozwa yango par mérite eza te même pas un seul. Pourquoi? Parce que par nature nous biso bato par nature tozali par nature tozali bana na se ya kanda ya nzambe. Nous sommes des fils et puis des filles les enfants na se ya kanda. Tout en livre ya Ephésiens 2 verset 3. Ok, Ephésiens 2 verset 3 elobi na biso. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Continue. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Comme les autres. Donc, bah, décrire pourquoi nous étions des enfants de colère, parce que yango nde nature, ils allaient attacher na biso. Ils attaché na biso parce que tous allés ba descendants ya rébellion oyo wuti na Adam. Nous tous qui sommes nés d'Adam, nous avons hérité la punition qui vient d'Adam. Mais Adam, c'est ma comme ndeni biso kutu, nous allons biso mabete, mais, ok. Tu me corresponds na modèle wana, tu me corresponds na modèle wana, que Adam, c'est ma kambi, kutu ebaki na wote. Donc, c'est que vous wanza péché oyo, to hérité yango. Tout le monde si nous pouvons penser de cette façon-là. Siko, masumu combien esenga biso batu poto koma de déclarer ba rebelle liboso nzambe. C'est belete kamoko, sum kamoko. Il y a commission ou encore il y a omission. Même la pensée qu'a déjà. Kamoko et commission biso déjà ba rebelle liboso nzambe. Yango na nzambe pas tellement juste il faut punir mabe, c'est pourquoi nous qui avons désobéi na balwa na ye, qui avons détruit même to kamibe konaye nde tozwi mbano tokiti toza na se ya kanda nzambe. Yama tolobi que nous étions encore enfants sous la colère de Dieu. De nzambe na bolingo na ye chéri. Ayende ko sauver biso naba bienfait mon côté ya biso. Yama benyango un don gratuit. La personne tout exemple moko. Ça on dirait un mendiant terme de bosso shop moko boy a osenga yo pesa ye oyebi ete o mona ete rien a osenga yo so pesi ye pété a le bateau que mais on peut poani a mérité l'autre dans la poche na rien so on peut pesi ye et ça alors mo falo alors le bateau que non mais ça mouké ba ça te so pesi ye il ne peut que dire merci na oyo pesi ye. Parce que vous prenez, un mandiat à pauvre, à l'autre. Ce que biso, en réalité, tout ça tellement pauvre, donc tout ça tout na faillite. Donc non seulement tout ça pauvre, parce que nyongo. Donc tu peux jamais comme foutre là, bangambo biso tout ça na ngoli bofanza. Tu peux quitter. Donc jamais tu peux comme ça biso moko juste les bosonai. Jamais tu refutera nyongo wana. Yesu nde afutela biso nyongo wana na totalité. Nde apesi biso neti récit que ok nyongo wango esili nde tozongo ya lobo. Totokangi minoko, tovandi kimia nde tozwi lobiko. Nde yango pe ezali amplifié na livre ya Ephésiens 2 car oza wana chekota na livre Ephésiens 2. Dans Ephésiens 2 te. Dans le livre Ephésiens 2 Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Et le Bible. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Tobeta tolo te mutute abeta tolo. Ponyongo il a tellement ébélé tu peux foutre kango jamais nde yango to recevoir yango neti ba mandia moko boy tuzu yango
Parce que lisusu poni na lobi ke tozali nzambe apesi biso lobiko wana ya ofele mpona nini parce que so loko tobuki mbeko na ye il faut tofuta yango po avant tikaka ekende boye te yango soki totangi mpe na livre Esaïe 53 bible ezoloba nos iniquités mabe oyo ya biso masumu na biso notre désobéissance tout ce qui est rébellion liboso ya nzambe oyo ezomérite punition nzambe azwi yango alatisi yango yesu il a pris nos iniquités c'était posé sur lui dans une place ya esclave parce que ezalaki mosala ya baesclave komemaka bakilo ya bametre na bango maintenant awa yesu amikomisaki mpe esclave il a porté ou encore nos iniquités ont été posées sur lui. Vous comprenez? La colère de Dieu tango esalemi bongo kanda ya nzambe la colère de Dieu satisfait dans l'œuvre de la croix. Donc kanda nzambe nyonso ekiti kuna na Yesu. Makambo yango eza histoire kobanda na Genèse tina Apocalypse. C'est la même histoire, le même scénario na ba volé ebele, mosumuki azo mériter punition aluki ami futela akoki te punition il faut ya nzambe afuti nyongongo pona apesa yo lobiko. C'est le même scénario na ba histoire nyonso na Bible. Ebetaka masolo ya Yesu pour que ngana yo tolanda basumuki to se réjouir. Tobika na la vie oyo koya tozala na nkembo ezangi suka. Toza ba rebelle, to se rebeller contre nzambe. Kwani totanga na Romains 5 verset 8. OK, Romains 5 verset 8 et lobby. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions encore. On dit que non, comment lemba, comment changer la vie. Donc tozala ki la ligne en anglais. When we still, c'est la position initiale. Et que non, comment raisonner à changer mon cœur, la monité. Donc, we still, c'est la position initiale, il y a ma B, il y a qu'on décide qu'on se rebelle contre Nzambe, na boyo mon kaka, c'est vrai. Vous avez un moment penser, moi, ça qui m'a bien, ils ont comme bah, ils ont repentance. Ça va chagrin moko eza mondial. Chagrin mondain. Ezali les chagrins ya mokili kaka. Et même route na loi. Pe na rappel ya condamnation. Vous comprenez? Parce que biso to ba rebelle wana liboso na Nzambe. Yango na Nzambe lokola azali juste il faut punir. Na so bandela ngo mingi pour que evanda biso. Que ngata mtu malamu mama malamu. Non. Mtu malamu to déjà azakate ndenge bibelobi. Azakate. Que le toza mabe par nature. Nzambe il faut punir. Mais na bolingo en tant que miséricordieux apesi biso faveur oyo mérité te pour to échapper na colère oyo ezouta epana ye oyo ozali destiné na basono. Donc on ezali juste to kenon na volé wana. Donc na livre ya Romains la biso sur la grâce et l'apostolat. OK. C'est quoi? Romains 1:5 balobi, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. Non. Grâce, ils a toujours contraint à salaire. OK. Opposé à grâce, ils a moto à work, à travailler dur, à mériter au yazu yango. OK. Donc, donc, dans Romains 4, verset 4, balobi, balobi, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. OK, donc à mériter en gros. Donc, grâce exacte oyo, ozui, pour osaleli mutu mosala. OK. Mais grâce exacte toujours cadeau oyo eza ko couler na bonté ya Nzambe. Okay. Na bonté oyo eza na puissance ya Nzambe. Voilà. Grâce eza toujours reçu na nzela ya foi. OK. Eza te gagné par nos propres efforts, par nos œuvres, par efforts na biso personnel, jamais faut te se rappeler nango. OK. Grâce eza kaka te
bolimbisi ya masumu. Ok. Eza pe kaka te miséricorde sur notre misère, condition na biso nature na biso ya masumu. Mais eza puissance divine oyo ewuti na nzela na Yesu. Sans Christ, il n'y a pas la grâce. Non. Grâce eza te. Donc ewuti na nzela na Yesu mpona korendre biso. Ce que vous avez dit, limsanga ça qui m'appelle ambo limsanga kaka. Siko okotsa ndeni wana. Kosenga bolimbisi, ozoba kosenga bolimbisi na ndeko na yo. Kosenga bolimbisi eza mabe te. Na nature na biso soko tuti motu ou bien osali lo mo bezaki bien tosengi pardon eza mabe te. Mais sikoyo pardon oyo eza accepté, oyo eza accepté devant Nzambe, eza tant moto a se repentir na masumu na eza na chagrin oyo ezo ma repentance ya solo. Nde moto wana nde azwi bolimbisi ya masumu. Et à chaque fois aza sauvé, à chaque fois azo asumuki Bible elobi nini, si vous péchez vous sani confessez vos péchés, Nzambe aza fidèle ya kolimbisa biso pe ya kosokola biso na yango. Po toza déjà sauvé. Moto aza nde de nouveauté, so azosenga ata asengi yo pardon, asengi moto nyonso pardon. Tel que masumu neza azanono te na paix de Dieu, paix avec Dieu, tel que ça te, ba pardonner nyonso wana ezo compter nango te zango vani. Te na nyana spelo moko. O mo so to chama clair po to mona makambo que singi parler mais alimsinga te pour nani. C'est pour ça que mutazui lunette na ngai. A tutingai kwe anyati yango epanzani. OK? Na comme côté zakere. Bon, c'est pour ça que ça là on en côté. Bon, ou bien en comel, il n'était pas sous qui, faut y aller. Alors puis de limbisanga, na limbisio. Mais ce que l'inet nangai. Vous comprenez? C'est que tant que le sens ya bon. Le sens où tant que ça sengi bo limbisi. Mais les dégâts sont là, les dégâts restent. Il y a un truc la fois passer on en ignorance. Mais femme mema, mema nini mbeka no? C'est que tozoloba soki sikoyo mbeke eza te soki bafuteli nini te sens te pardon na sawa mais sikoyo nde yango Nzambe awa na nzela na Yesu tosengi pardon mais alipe pe afuteli biso ba damage oyo lesu na biso esali okopana. Grâce ona azoloba nalobi na bandela su moke eza kaka te grâce eza kaka te bolimbisi ya masumu grâce eza pe kaka te miséricorde ya Nzambe mais eza puissance divine oyo wuti na nzela na Yesu. Sans Christ, il n'y a pas la grâce. Et wuti na nzela na Yesu pour na ko rendre biso capable ya ko servir na ministère pour l'édification de l'église, même de soi-même. Donc, eza toujours absolument gratuit. Christ nous a centre. Grâce eza pe une puissance de Dieu pour le ministère. Comme par exemple l'apostolat de Paul. Donc Paul a recevoir nzela ya grâce don d'apostolat. A recevoir yango comme un don par la foi. Et ça toujours nzela ya foi. Nzela ya foi. A mérité yango te. A mérité ça te loko moko boye ya sali ba commitment mo commitment. Ba foi moko ya sali on Yesu Nzambe lobi ke na komisi yo apôtre. Ezate. Donc, ce qu'on a Romains 1:5, na Romains 5, na place ya kotia apostolat, ndenge apôtre Paul la tie apostolat, na ligi totia ministère na yo. Par exemple, na otangango. Par qui, Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la grâce et le célibat. La grâce est cause à la veuve. La grâce est cause à la maman. La grâce est cause à la docteur. Par qui nous avons reçu, j'ai reçu la grâce et pasteur, la grâce est évangéliste, non qui peut côté enseignant, non qui peut côté moto azana mwana te, azana marié mais azana mwana te. Et sa grâce est docteur, le que la missionnaire, biloko wana nyonso, tota yango. Pourquoi la grâce est natia ponanga par qui j'ai reçu la grâce et cause à la maman, être maman, la mère, pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tous les païens. Donc, cause à la maman, cause à maman boye, na bana, service, service. Service on Zambia bengelinga. Bengelinga, mais tu comprends ce que tu Donc, na bungi muke. Non,
Ok. bana koexplike biso grâce ndenge ezali Yeah, na comprendre. disposé Donc, na baministère différente. yeah. Donc, Nzambe apesi nga premièrement, bolimbisi ya masumu. Ok. Il m'a pardonné masumu na nga nyonso. Ok. Malgré na mérité pardon wana te. Ok. Apesi nga pe pouvoir ya ko exercer appel et de remplir un rôle que j'accepte par la foi. N'accepter rôle nanga par la foi. Eza naza célibataire, naza veuve, naza docteur, naza pasteur, nazoloba te nga posaka exemple. Nyonso wana na recevoir, na accepter yango par la foi. C'est que je suis ce que je suis. Yeah. M'accepter yango. Yeah. Okay. Eza na rôle moko te lié na appel oyo Nzambe apesi nga, oyo nakoki ko vivre, to nakoki kosala sans la grâce ya Nzambe. Amen. Exact. Nakoki osala yango. Parce que sinon comme befort na oti. Eza befort nanga. Donc kozala une mère pieuse, ou bien kozala pasteur moko aza humble, ou bien kozala évangéliste oyo aza vraiment zélé, azosala yango pour la gloire de Dieu. Pe Nzambe afongoli ba porte bato ebele ba recevoir évangile na nzela évangéliste wana. Eza impossible sans le pouvoir de la grâce. Sans le pouvoir de la grâce. Oyo eza ba effet ya grâce. Ba effet ya grâce eza nini? Une mère pieuse. Ba effet ya grâce nini? Un pasteur très humble. Na befort ondete humilité ana. Ba effet ya grâce eza nini? Eza célibataire moko oyo azali aza patient, aza calme, aza ko dépendre na Nzambe. Aza agité te na po. Donc azali ko accepter portion oyo aza nango. C'est apôtre Paul, azalaki célibataire, mais ezalaki accepter yango ndenge azalaki wana nalobi te ke soki célibataire ezalaka célibataire ayebela mais nazoloba accepter yango parce que yango Nzambe apesi yo na grâce na ye apermettre yango na appel Nzambe azopesa ezokoproduire bafruit yango nde nazobenga ba effet ya grâce. Ba effet ya grâce sikoyo na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10 elobi par la grâce de Dieu. Okay. Je suis ce que je suis. All right. Ezala oza célibataire. Ezala oza marié. Ezala oza pasteur. Ezala oza na bana. Ezala oza missionnaire. Oza chantre. Oza professeur. Oyo nyonso ezali. Eza don gratuit. Okay. Eza don gratuit. Donc, to reconnaître grâce ya Nzambe pe to accepter yango. Eza ba fruit ya humilité. Et sa grâce envers moi, apôtre Paul a continué, toujours on a 1 Corinthiens 15, 10. Alors, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que, non pas moi-même, toutefois, mais la grâce de Dieu qui m'est avec moi. Qui est avec moi. Qui est avec moi. Yes, sorry, qui est avec moi. Donc, par la grâce de Dieu, je suis maman. Yango appelle nangai. Par la grâce de Dieu, naza maman pona ko servir ye na ndaku nanga. Na bana nango babotami na ndati pécheur so baza sauvé te. Malgré bakoli na maison oyo eza ba chrétien. Appel nanga eza ko servir awa na servir mobile nanga na servir bana nanga na humilité. Par la grâce de Dieu, oza papa pour servir Dieu. Par la grâce de Dieu, qui pour le boza célibataire pour servir Dieu. Par la grâce de Dieu, oza évangéliste. Pe grâce na ye eza en vain te. Photo ye. Pe na grâce Nzambe lobiga okoza pe obali pe mais ozipe mwana te. Ezate ke Nzambe akomi injuste. Nzambe akomi injuste te. Na pesa kuta exemple ndeka kolobi na pesa exemple. Apôtre Paul tant akomaki na problème moko ya santé. To ebite ni de salamaki. Alobi 3 fois abondelaki Nzambe. Teza kuki te 3 fois abondelaki na Nzambe a délivrer. Di Nzambe alobaki na ye. Ma grâce te suffit. Kutu na totanga ngo. Yeah, tu peux exemple ya accepter position na yo. Apôtre Paul le Bible na livre 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8 à 9 le Bible 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Déjà, coquité.
un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen, vraiment, amen. Donc, célibataire, eza malédiction te. Yango c'est important, totanga maloba nzambe. Comme ça, toyeba volonté na nzambe na ba pelo apesi kati na biso. Et surtout na ba oyo baza né de nouveau. Parce que na lingaki to payer attention makasi na loba sikoyo. Eza grâce nde eza na puissance ya ko rendre satisfaction pe croissance spirituelle. Grâce wana na appel na yo omona te ba limite na ozomona ke na grâce wana nde eza ko produire satisfaction. Eza ko produire satisfaction pe puissance pour la nini pour yo croître, pour yo kola. Croissance spirituelle ya mutu ya chrétien yango nde eza important. Yango nde eza important. Ok. Nalinga baselo moko omona tango tozoloba ke o accepter position za nango tolobi te ke ono lokola na bali na boti te naza na mwana te bo navanda nanga pe ka boye te senga bondela nzambe par exemple nani na Bible eza na vie ya mama oyo Anna marié azobota te alelaki panza aimpose nzambe te aleli na nzambe na mawa na ye ayaki libondeli na ye apesi ye mpe mwana mais toloba te ke ezalaki maladi sokoza na bana mpe lobi te ke no okomi bien soki ndenge parce que nani Penina azalaki mbanda na ye elle avait les enfants aza na bana mais eza na servi na nini ozo comprendre aoservir ezali neti mwa gaspillage ozo comprendre ezali neti mwa gaspillage donc na oyo nzambe apesi yo wana oza oyo ozali non nde kaka apôtre Paul alobi na ntango yango lisusu alobi awa je suis ce que je suis, c'est-à-dire soki oza na désir ya kobala eke ozwi mobali te zala satisfait ke na moment oyo oza oyo ozali mpo nzambe nde alingi ozala bongo servir ye komona yango te mpo soki ozomona satisfaction te na oyo oza sikoyo owana toujours problème est en français. Blâmer. Ou comme toujours ko blâmer ba koko, ba mama leki, ba tata mwasi. Ko servir nzambe te komi ko murmurer. Soki nzambe za besoin peso mobali lelo to mwasi a opesa yo. Mais ce problème est que il faut grâce na yeza la suffisance la assez ndenge apôtre Paul a lobi. Parce que na faiblesse nde au moins la puissance ya nzambe. Pour servir yé, on le ko servir. Na mutu par exemple aza veuve par exemple. To pesa net na pesa net exemple ya prophète ou à Anne, na livre ya Luc, par exemple. De la part de l'Éternel. Na temple. Siko ye tango akoma ki veuve jeune, nini asalaki a dédicaki temps na ye ko servir na temple ko yebisa bato sur l'arrivée du Christ. C'est-à-dire yo oza veuve par exemple, soko oza âgé par exemple, et ça na ba jeune marié o bako bénéficier na conseil na yo oki ko conseiller bango de Bible lobi na na titre na 1 Pierre ko encourager les jeunes mariés, les jeunes femmes ya ko linga mibali na bango pe ya bana na bango yo il y a pas enseignement na bana c'est quand la femme une femme qui veut moi je crois côté o baso balinga nga fana terre te balobi côté au côté ya les jeunes maman côté ya bango nini côté ya bango comment kozala ba bonne femme ko respecter leur mari et puis comment kozala bonne mère na bana na bango voilà enseignement au faux comme ministère côté ya bana na parler sikoyo na ba oyo baza jeune aza abali te aza célibataire jeune auki servir ba service eza ebele auki soki osalaka par exemple il faut tope mwa temps moko oyo auki koaider ba mama oyo ba couple oyo baza na bana peut-être même soki baza fatigué auki koya ana auki otayela bino bana mpe azolakisa bana na maloba nzambe azoservir ozoyuski célibat na yo te mpona komurmure mais mpona koservir mpo oza na attitude wana soki nzambe apesinga gloire a Dieu soki mpe apesinga te sa grâce me suffit okola na yango na sens wana te onga na lingi kaka
parce que nzambe apesa wana déjà soki ekomi mabe nzambe apesaka biso déjà nzambe alobaki lobi histoire talent non bamosusu bazwi 10 mosusu azwi 5 mosusu azwi 1 1 bateka nga 1 kaka non non nzambe okuti alobi naza nango te bakobotola même oyo aza nango pour donner à celui qui a beaucoup donc tout le monde a reçu quelque chose de la part de siko toza na reconnaissance wana ya kosalela nyonso oyo nzambe apesi yo mpo na gloire na ye mpe fo toyeba bato nyonso te bakobala bato nyonso te bakobala mpe bakobota eza na bamosusu nzambe abengaki ye kaka azala marie sans bana eza na bamosusu nzambe abengaki ye azala na bana eza na bamosusu nzambe abengaki ye na célibat eza malédiction te donc kozala veuve eza malédiction te donc eza te ke eza balien ya famille tozobala te non non c'est Dieu qui est au contrôle des choses soki obali te tobeta se te oyo mpenza s'il vous plaît soki nanu obali te eza libabe te oke baprie bakata balien célibat non accepter yango na moment wana glorifier nzambe na vie oyo yo ozali donc kozala célibat kozala veuve biloko wana nyonso bia kozala pasteur biloko ebele menganaki mingi kozala na célibat kozala marié sans enfant biloko wana nyonso eza malédiction te eza appel nzambe apesi biso batalent différent eza appel par la grâce donc omérite yango te omérite tozala célibataire omérite te mpe obala eza nzambe apesi yo appel wana mpo yokola oyo eza importe eza relation na yo na nzambe croissance na yo spirituelle. Amen. Donc tout temps pardon tu que na Luc chapitre 2 verset 36 à 38. OK. Chapitre 2 verset 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Siko arito kipiko Luka chapitre 2 verset 4. Tite chapitre 2 verset 4. Tite chapitre 2 verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. C'est tout verset 3. Tite chapitre 2 verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Yango tozosala ke croissance. N'être ni médisante, ni à donner au vin à tonga lemba, kulangwa. Azozolobela ba chrétien à tonga lemba. Totanga oyo ba institution apôtre Paul apesa na ba femme o baza âgée. Baza né de nouveau. Bazala médisante te batonga kate. Pourtant lobi azotonga, wana ozolobela ba chrétien te. Nazoloba na sens que ezali caractère moko te nzambe bazali ko approuver na ba oyo bazali kotambola ndenge nzambe asepeli bazala. Okay? Ya nazoloba. Nazoloba awa ke azala médisante te, azala ni à donner au vin, qu'elle doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, très retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen, amen. Donc, apôtre Paul, azalaki jaloux makasi. Azalaki toujours amitikaki mingi ya koexalte grâce ya Nzambe na vie na ye. Yango tomona na ntango azokoma Romains 1:5 alobi par qui nous avons reçu la grâce
et l'apostolat à recevoir la grâce dans la Christ. Amen. Et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi. Raison de recevoir la grâce là, et ça pour te servir. Nous sommes sauvés. Et ça bateau baza sauvé te. Donc to recevoir la grâce, pe na ba appel wana ba don wana tozui, na la paix la grâce pour na kumema bateau ba parvenir ko ya na obéissance de la foi. Yango to sala ki Hébreu 11:6 to lobela ki yango, to sala ki pe Acte 17:30 to lobela ki c'est repentance. Yango exemple c'est-à-dire que na don on zamba pesio être maman ozo utiliser yango pour na ko proclamer Christ enfin que na nzela pe maman moko boye bato mona pe Christ ndenge moko pe na nzela ya célibataire moko boye na nzela ya maman moko boye ya boti pete mais bato ba mona Christ et go servir nzambe na ndenge ozaleli ndeti appel nanga par exemple naza maman naza na ndako awa nazo s'occuper na bana soin ya ndako nazo s'occuper na bana éducation na bango pe o eza important makasi eza ke koyebisaka bango toujours c'est l'évangile kolakisaka bango toujours ba péché na bango ba hypocrisie kokosa koyiba biloko wana ozolakisa bango na bible wana eza masumu selon bible après na pointer bango na pointer bango na Christ po ete sika na Christ nde mutu bazala sali bana nanga à chaque fois mona baza esclave du péché. OK siko tozolobela l'obéissance de la foi parce qu'apôtre Paul a lobi awa pour amener à son nom à l'obéissance de la foi. OK l'obéissance de la foi quand Nzambe apesi biso don de grâce zo ba don ya ba ministère wana ndeti kozala maman kozala pasteur kozala évangéliste ozo sala ngo na mpo na nzela ya grâce nyos pani grâce parce que quand le quoi ndeti ke nga tanga bible nga na ibe écriture yango nazo mete kozala pasteur okimomuna oza pasteur motoni sami na baroke oza maman motoni sami na baroke kwa yo leki la mama nyoso kinga na simbi boete appel na biso eza na nzela ya grâce tozo mériter te donc pour tozala pour la nini Nzambe apesi biso ba don de grâce pour tozala ces instruments l'instrument Nzambe pour la nini pour amener à l'obéissance de la foi. Yango tolobaki ba fait ya foi. Na pesa exemple une femme pieuse. Ba fait grâce. Vevo ndeti anazaki dedicated. Dédié, je dirais. Azaki dédié na prière na ba jeûne, peut proclamer, peut causer l'arrivée. Il y a Christ akoya ko rédime bango. Voilà. Ko sauver bango. Ko délivrer bango. Les sauveurs bien sûr. L'obéissance de la foi. Premièrement, dans Romains 1:5, et ça obéissance qui vient de la foi. Ou l'obéissance qui est la foi. Parce que l'évangile, est ça qu'on exigeait la foi. Sans la foi, il n'y a pas l'évangile. L'évangile, c'est qu'on exigeait foi. Il y a un apôtre Paul ce qu'on comprend dans l'évangile. Il y a un apôtre Paul a commandé Moutounioso partout. N'importe quelle génération, aux alliés, si koyo denzambaza ko demander repentance pe foi en Jésus-Christ. Amen. Pour na sali. Amen. Donc, n'acte que ce que na Romains 9, 31 à 32, non tangango. OK. Et ben dit, la question. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché. Donc, dans ce qui est à 30, dans le but, Israël a cherché qui justice qui vient de la loi. OK. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché. Non par la foi. Koluka justice nantela ya mibeko, et comme mora na ba frustration, et même na ba stress. Parce que, ils ont des façons de cause à la sauver. Tout ça mibeko anzana. Banda liwa mama. 100%. Ata mukolo moko to break o buka moko. Siko bana Israël bazali koluka justice ya Nzambe na nzela ya mibeko. Et on a débandé pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, la justice qui vient de la foi, non par la foi. Non par la foi. Non par la foi, na bungi mukebo excusez ngai. Mais banon na verset 30 que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis que Israël qui cherchait une loi de justice. Donc, on va dire que obéir na ba loi. Loi est spirituelle. Parce que loi est l'accession nature ya Nzambe.
nzambe aza parfait na nyonso siko soki olingi otosa balwa ya nzambe il faut tosa yango mpe na perfection na perfection siko ozoluka oyo bakoki osala te meme bato kaka bakoma bareligie bahypocrite ozolakisa ne kolatela na yo na koloba ekomi toujours à l'extérieur okomi kolakisa yango à l'extérieur bafarisien bazalaki bongo bazalaki bahypocrite bazali toujours kozala au devant soki bake na fête baza na besoin bazala toujours na baplace moko oyo ya liboso oyo bato bakomona bango donc bazotambola ntango baza kotambola bazomona façon moko bato bamonake o vraiment mosali na nzambe ya solo te faut tozala vraiment prudent koévite apparu moko ya bongo à l'extérieur akoki continue sili te donc toyebi kaka bapaïen c'est-à-dire que ceux qui étaient hors de l'alliance la nation juive bango batrouve justice na misala na bango te batrouve ngo na justice na bango te bazwi yango na ndenge donc na 32 so continue babi pourquoi parce que Israël l'a cherché non par la foi mais comme provenant des œuvres ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement au betalibanga te papa donc la foi qui sort eza kaka na Christ na loi te na mibeko te misala na biso pe te na Romain 14 na Romain 14 23 wana na suka lobi tout ce qui n'est pas de la foi est un péché c'est un péché pe totangaki yango na livre ya Hébreu sans la foi eza impossible ya kosepesa nzambe donc toute obéissance eza fruit ya foi toute obéissance eza fruit ya foi nzambe parce que biso par nature tokoka te koobéir tokola bongo okola bana no baobéisaka yo rapidement non par nature toza barebelle déjà tolingi te kozala na obéissance tolingi koobéir te donc toute obéissance eza fruit ya foi donc nzambe apesi biso grâce comme la puissance et l'habilitation pour le servir pour le service mpona koservir elakisi nini grâce eza puissance ya korendre biso capable ya koobéir obéissance ezalaka comme je disais, c'est que nous ne pouvons pas obéir sans la grâce. Sans la grâce, on ne peut pas. Il y a que tu es obéissant, à son orgueil, parce que tu as obéi dans la grâce. Tu as mérité de te mais tu as capable d'obéir. Toute véritable obéissance est faite dans le pouvoir de la grâce et non dans notre propre pouvoir. Ok. Donc, obéissance, nous sommes fruit ya foi. Parce que c'est important de yango mutu oyo aza fruit ya foi parce que grâce eza don oyo eza récit au moyen de la foi yango totangaki livre Ephésiens 2 8 à 9 vous êtes sauvés par la grâce oyo You are saved by grace. Yeah, you are saved by grace. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mutu nyonso oyo aza né de nouveau boyeba ye na bafruit na ye parce que grâce eza tellement riche ezorendre biso humble mpe ezoproduit bafruit ya obéissance bafruit ya obéissance wana eza na biso te naturellement yango mutu moko te soki eza paster aza humble mwasi moko aza alingi nzambe il faut s'enorgueillir te eza nyonso na nzela ya grâce capacité nyonso wana euti kaka na grâce donc na baeglise na biso donc tozomona bato na baeglise na biso tokoyeba bango soki vraiment baza né de nouveau eza kaka na bafruit na bango tokoki kozala jamais chrétien kaka na église bafruit wana ifo ozala na ndako bana no bamona yango mobali no amona yango esika ozokende osikoso na bandako na so pasaka ata na ndenge nini topasaka ata na bafacebook na batiktok tosia banzambe bongo yango ifo eza vraiment tosexamine est ce que vraiment naza né de nouveau. Ok, donc grâce à Nzambe epesami pour permettre obéissance. Epesami pour permettre obéissance. Parfois, c'est la façon dont nous comptons sur cette grâce. Foi, c'est la façon où nous devons compter sur cette grâce. Donc tu as espoir nyonso na grâce wana. Et donc d'obéissance, c'est la fruit de cette foi. Donc ya ko obéir, c'est la fruit car ya foi oyo. Oza nango kondima grâce wana nde ko équipe yo. OK. Non, continuons. OK. Na continue toyeba à chaque moment que
yende mopesi tozala yende mopesi ya grâce yende mopesi ya miséricorde yende mopesi ya yende aza mopesi ya fontaine pe source ya baservice na biso aza source nango yende source ya obéissance na biso po biso tobeta tolo te. Ephésiens 2:8-9 encore et encore toujours aza pe source mpona makasi ezo tokoka te aza pe source ya ministère na biso ezala apostolat ezala oza disciple ezala ndeti apôtre Paul pasteur étudiant maman baapeli nyonso nzambe babengeli yo mosusu abali te asalaka kaka na mosala aza par exemple asokolaka toilette tie oza oyo oza na grâce ya nzambe même na kosokola toilette yana esika ozali oza koservir siko église eza esika ya bato ebele moto oyo aza marie moto oyo aza na bana te moto oyo aza veuve pasteur aza toza na badiacre toza bino nyonso toye wana toza koservir nzambe ensemble na bapeli na biso plombier mais na chaque département oyo nzambe atie yo ozali oyo ozali na grâce ya nzambe accepter yango et puis glorifier nzambe na position oyo atie yo sinon okoma koanvie baninga mosusu okoma osumuka kutu siko ndeni tokoencourage bato na bapeli na biso toza na parce que l'église tokutana mingi te par exemple soki nauti naza neti nasokolaka batoilette yango mosala nanga par exemple na ye nayebisi sere nanga semaine ovanga mokolo eza kosala nga pasi na pasi tami na komurmure mais na se rappele ke malgré mokolo esala nga pasi naza na capacité ya kotelema naza na capacité oke kosala mosala wani kosencourage bongo boza build each other up. Vous allez se bâtir ensemble. Puis vous prier prier for each other. Se soutenir dans la prière ensemble et tout. Donc, on a tout le temps à ce qu'on a Acte chapitre 4, verset 36 Acte 4, verset 34. Acte 4, 36 à 37. Acte chapitre 4, verset 36 à 37. La Bible. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et ça le roi d'être azalaki na mwa ba moyen na peut-être musala azalaki kosala ezalaki ya bien mais ntango amoni persécution ezalaki na Jérusalem nini asalaki badon appel na ye wana appel na ye aza motu moko aza na libéralité aye azoservir na église na yango na libéralité soki mpe aza libanda aza na ndako akoservir nzambe na libéralité peut-être na tante na ye na ndeko na ye na bavoisin oyo bakoza na dignité akoki kosunga yango toza koservir fils d'exhortation. siko mpona nini nyonso eza kodépendre na grâce na nzela ya kondima mpona nini na Romains 1:5 balobi par qui notre verset clé alléluia balobi par qui eza Jésus-Christ par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de porter tous les gentils à croire en son nom. Azosala nyonso mpona gloire na ye mpona gloire na ye nyonso eza kosalama mpo nzambe nkombo na ye ezala élevé ou bien le nom de son fils Jésus-Christ qui est l'image de Dieu invisible ezala glorifié mpe ezala connu. parce que yango ozomona babangi mosusu aza mokuse mosusu molai mosusu pembe mosusu mwindu mosusu monene mosusu moke bazaki nga aza moke mingi fo azala monene nga monene mingi fo aza molai c'est que okomi ko ozoglorifie nkombo na ye te ye nde adeside ozala bongo glorifie ye na monene na yo glorifie ye na mokuse na yo na kipembe na yo na kimwindu na yo glorifie ye na bongo na kiseliba na yo na mosala na richesse même na maladie permettre obela ye na permettre mpe akomisa yo mpe malamu ye asala nyonso wana alakisaki ngande nakoguérir ngande nakosola ngande nakopesa nakobota c'est Dieu qui yo orapelinga kuti ezala mwasi moko boye ntango akomaki na zemi ya mwana ya suka akomaki na maladie yango eza na traitement te eza kaka ndeti afandi boye babo akomokoka pasi na nzoto
akobana ko crier solution ezate epusu mobali na ye faut abima parce que ko soulager moi sinete moko ozala wana pas soulager mais moko eza tellement difficile il faut abima libanda mais bato mosusu bazoloba peut-être osumukaki te parce que papa ngo akoma livre aza na Londres le premier à Londres akoma livre investir na souffrance na yo na souffrance Paul Malard. Il y a des comment on en français, mais en anglais, investir dans la souffrance na yo. Alors, bien la souffrance, il y a moi si na ye. Azala qui quoi apporter qui si le lazo quoi apporter encouragement, il y a ma casse na batebele na église. Tu as quoi investir dans la situation na yabi, c'est qu'il y a un des appels na ngai. Donc on a servi nzambe na appel olena murmurer. Donc là qui c'est que minds na ye ba pensée na ye eza régénéré azo ko accepter circonstance pas bi que changer en côté quand nzamba permettre ngo c'est que ça appelle na ye fa servir nzambe na souffrance et bien l'homme chose la quand l'homme chose ba que nga sana komi bien na kuza nzambe na mona ke video moko boye mutu moko asana maboko te makolo pete siko ba chaine na soki na place moko ba kina chaise roulant mo na église na place moko boye azoganga ngaza na maboko te yoza na maboko beta maboko te etu papa to komi mawe tala eza ba te bele bazana maboko te ebele bafinga na bango penza mingi pe bazana maboko bakumisa ka penza mbe eza prévité ndenge yoza na maboko te yango yango person na maboko comme ça ngaka beta yango pété la musu rien à chaque fois ta ko beta obe il faut comme ça nzambe na ndenge azawana pesa na maboko normal ça penza mbe bongo mais okoma ko chaba tu culpabilité te kinga uto na maboko pour yote référence référence c'est Christ c'est comme ça Christ yem ta décider oza bongo il pas décider pesa na maboko azanango parce que ce qui yo na maboko na yo na tout ce que tu es ozo glorifier nango nzambe te oapena mbano c'est quoi condamne na lobi kaka nzambe asalaka nyonso mpona gloire na ye pourquoi asalaka nyonso bagrâce wana apesi biso baministère apesi biso mpo grâce wana apesi biso mpo eservir na bapele apesi biso eza mpo ete ye nzambe azala koni azala admiré azala chéri azala loué likolo ya toute autre réalité. Amen. Donc il fait tout pour nous. Donc diversité wana quand on Bible sur le bas un même esprit mais diversité des services et tout na ndenge nyonso tout wana ceux qui sont en Christ bazana ba diversité wana zali nyonso po ma gloire na ye moko. Amen. Na ye moko. Pour y ça pour Allah qui s'abatte qui est-ce qu'il est. C'est qu'on a Romains 9 verset 17 à Balobiawa. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. À dessein. C'est ça. Ça livre Romains. Romains chapitre 9 verset 17. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Donc, c'est même Pharaon Mukondi. Pourquoi on a biti moko? Nala kisa batu, nala kisa yo, na fait connaître mon nom, ça a publié. Pas mon que et je te pensais quoi? Faut que tu yeba, nzambe akoka na ye moko. Soki kalinga la kisa gloire na ye, pour ce nyonso eza ko exister, na biso nyonso, to so exister pour na ye, a créer biso pour na ye. Tout la ndete soleil, toute la lune, ba étoile, ba tel me pele wana Bible lobi, ayebi moko na kombo na yango. Ayebi combien de nombre ya suki, azana intelligence moko. Et l'équipe coûte l'intelligence oyabatu comparaison coûte ezate créateur inga la sa gloire na ye azo la sa gloire n'était lokola biso pour ce gagner la sa gloire na nga na kosana okeyi et manga na péché mais yeso azo la sa gloire na ye aza ko mériter ko la sa gloire pour ye moko nzambe aza puissant aza plus puissant puissant même ça une longue terre en gros ça parce que yende moke yende source ya nyonso maintenant ça dévoiler en botande nazali bota nan pinako sauver qui peut délivrer qui peut sauver c'est moi qui appauvris c'est moi qui enrichis c'est moi qui fais pleuvoir c'est moi qui fais sécher donc
Yeah. Eza Yenda pesa lenge. kabana, yenda boto la kabana. Yenda Te pesa noko kazi, kutu te. aboto la kazi. Eza Yete. ye. Apesa opportunité, alongo la opportunité. Chérie, Eza ye ka. on va dire bana, juste une parenthèse. Mutu mandoloba, ke mama moko boye, abala, abali na mbali, bavandi bane, ebele, abotaka te ti, nzambe, balobi nzambe. O nzambe alakisi pasteur moko boye, ke mama wana kutu, ne abotaka te na moi wana, ana bana butu. Bapesi na bakombo, ba Patrick, maman joue basale de délivrance maman azoloba oh bobo ma Patrick te bobo ma Marianne te bobo ma Mamita te bobo ma Chantel te ma papa. Une femme qui n'a pas des enfants dans la vie normale, beaucoup de liés ont qu'ils ont na bana na butu ou bien abala raté ou abala na butu. Mais ce que on doit porter bana na butu. Parce que besoin de délivrer maman na bana na butu. Ce que bana batika na batika c'est que bana ba veuve ya butu. Non, peut-être on fait ya butu. Peut-être eza makambo na nzela te. Nzambe asalaka nyonso pour la gloire na ye. C'est lui qui donne, c'est lui qui retire, c'est lui qui bénit, c'est lui qui peut même amener sécheresse. C'est lui. Nyonso esalamaka na histoire. Nyonso oyo eza na histoire. Esalamaka pona nzambe ayebana. Asala po ame alakisa gloire na ye. Amen. Alakisa gloire na ye. Donc na Romain balobi pour son nom. Na suka balobaki pour son nom balobi awa. Sorry papa na songo. Yeah. Balobi awa. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom. À son nom. Amen. Donc, Nalina c'est ça, comme ça. Donc, Dieu veut être la fontaine et la source de notre service et de notre obéissance et de notre ministère. C'est pourquoi Dieu fait dépendre tout notre salut, tout notre ministère et toute notre obéissance de sa grâce. Pour ça, la salut na biso ministère, paix, obéissance, les fruits de la foi, nyonso eza na nzela ya ngolo. Opesi nde ye nde mutu opesi na nyonso. Opesi nde azwa lokumu. Biso tolimwa ye nde amonana. Donc soki Paul soki Paul azalaki ko compter sur lui-même pona ko servir étant qu'apôtre. Soki effet ya ministère na ye. Eza ko soki Paul azalaki ko sala ministère na ye apostolique. Azala sala mona makasi na ye moko, angaki ko sana ogeyer. Angaki ko sana angaki ko dépendre na ye. Ye ne mutu ake esika boye asali ba église atei boye ba paye ba ye ba parvenir na sali angaki ko sana ogeyer. Eza enga pesa nzambe gloire te. Donc, ce qui est fait un ministère, il y a Paul d'amener l'obéissance des œuvres et non l'obéissance de la foi parmi les gentils ou païens. Alors, le nom de Christ, il n'y a quitté cause à la gloire. Puis, il avait fort, il y a amplifié yé. On l'a amplifié Christ, c'est comme un misala. Yeah. Trop rapidement, 1 Pierre chapitre 4, verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme l'annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit, si quelqu'un parle, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à lui qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc, ezala bien nzambe azwa lokumu na service na biso. Soki tozo servir ye, na nzela faut toujours na nzela ya foi, na nzela par la grâce au moyen de la foi, la puissance ya grâce ya nzambe na biso te. Voilà. Ah, ezali bien. Nzambe azwa lokumu parce que wana to développer qui grâce na côté ministériel na façon ya accepter qui nous sommes parce que nous ne dépendons pas de nous-mêmes mais nous dépendons de celui qui est indépendant, le roi de gloire. C'est que grâce oyo la grâce oyo ezali liée na les salis et ça grâce moko ezali glorieux. C'est dans le livre bongisalanga ezali grâce moko ezali tellement glorieuse, ezali tellement riche, ezali
abondant, ezali suffisant, et puis eza tellement cher. Mais eza ofele. To bandeli, ezali grâce ya Nzambe, oyo ko sauver bato, eza glorieux. Bon, c'est dans le livre Ephésiens 1, Ephésiens 1, 6 à 7. Okay, la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa sagesse. Voilà. C'est la nef, le voilà. Ok. C'est là, eza na limite te. Grâce à Nzambe, eza glorieux. Donc eza incomparable. Gloire. L'équipe a billions, ba milliards de ce monde. Beaucoup ça ba hors union sur moki. Et qu'on rentre dans la gloire à Nzambe. Et puis eza tellement riche dans le bikawana. Richesse mon côté aux allez créer et que ça la comparable na la richesse aux allez enfouie en Christ. Ils en ont abondance. C'est dans le livre Actes des Apôtres 4. C'est dans le livre Actes des Apôtres chapitre 4 verset 33. Et la Bible et il les déposait au pied des apôtres et on leur faisait des distributions à chacun selon qui en avait besoin. Ah, parce que tu vois l'église, comme bandit et tout, abondance, ezalaki départ batou, bazali komema biloko et tout, et puis parce que kabola yango selon les besoins de chacun. Mais ça rien comparable na suffisance ou encore abondance aux ezali dans la grâce de Dieu lui-même. Et puis ça, dans le bac, ça suffisant. Et il y a des gens non. C'est dans le livre de Corinthiens. Dans le livre de Corinthiens 12. De Corinthiens 12, verset 19, et le Bible. De Corinthiens 12, verset 19, et le Bible. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons, et tout cela, bien aimé, nous le disons pour votre édification. Pour votre édification. Nyonso, pona bino bozala édifié. Ok, arrête, tout sauter, 1 Pierre 4, verset 10, balobi. Comme des dons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Papa, ne consola nangaye, grâce à Nzambe, ils sont illimités. Sans le besoin illimité, ils sont illimités. C'est-à-dire quoi? Et ça, les sommes mon côté, to rébellion mon côté, osaya munene koleka, oh, grâce à Nzambe, go couvrité. Là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Tout par exemple, il y a l'enfant prodige. Donc, moi, na lycée, on a l'enfant prodige, et il y a ce le bas. Moi, on a tellement bon, si là qui a dépensé un bon, na ba prostitué, a melima sanga bon, puis qui, a cause de musala, a comme on laisse ça, bangulu. Et ça insulte moi au saranate na ba juif, o penza ba yebi, la vraie, enfin, penza ba yebi loi, o penza ba yebi loi. Pour bango kolobela bango que non, un juif a comme kosa musala ya bangulu. Ça insulte. Mais au quoi vous remarquez le romoko? Vous avez remarqué le romoko? Donc, a commis qu'on servir bangulu. Mais bien que na abomination modèle wana. Bible dit, tant il y a zonga. Empire. Vous avez un empire. Il y a même pas juif comme force ou analogie modèle wana. Maintenant, quand l'enfant est revenu, Azuka, il ne sait pas, il dit que non, mais papa n'a pas ba travers pour payer bazuza biloko lia ebele. Mais ndeni ngai na osanga même biloko lia, je vais repartir chez mon père. Azwanga même écoute moi nati, azwanga kaka comme simple travailleur pour que nazanga te ya kolia. Pour que nazanga te ya kolia. Mais le temps azali ko zonga. C'est son père qui l'a vu de loin.
papa mutake koyamba ye tala bolingo nzambe modele wana ayambi atie même bague na loboko symbole ya mwana accepté akisi robe ya propre wana pour dire que non ozongi tango ya na ya zongaki akomolobaki non mais na navandi no temps ebele osalango te feti bote ndeni ya kendaki abime eza mwana oya kufaki sikwa zongi somi nyongo oyo koyo kosala oyo nzambe akolimbisa te ndeko nanga eza te car la grâce de Dieu eza tellement profond eza tellement suffisant eza tellement riche eza tellement cher que mais apesi biso yango ya ofele apesi biso yango ya ofele donc la grâce ezo sauver eza provision ya nzambe mpona sauver basumuki. Remarquez, ndenge tolobaki na livre Ephésiens 2, ezali par la grâce vous a sauvé. Par la grâce car vous a sauvé. Ezali ko équiper biso pe, na ba occupation au mapesi biso grâce wana ezo couvrir biso pe. Eza pe chose ko ya ko renforcer biso, pesa biso sous effort ou encore courage ya ko continuer na tâche o nyonso nzambe apesi biso afin que kombo na ye moko nzambe ezala toujours glorifié. Tu remarques nzambe ayaki te ko sauver bato malamu. Non. Je suis venu appeler pas les bons mais les pécheurs à la repentance. C'est-à-dire mutu nyonso okroa kaza mutu malamu c'est que Christ yaki pona yete otenga ngaza mutu malamu papa c'est que yo na chèque ya bien mkolongo okota pena na ndenge no moko justifié par des œuvres le mana banza ozala mutali boso le mape ko lobaka so ole mo blog na yo nangolu oyemo munene nangolu oyemo pembe mukolo wana nangolu lembape parce que zona mutu bien déjà Yesu ayaki kako bikisa batu mabe il est venu sauver les pécheurs et il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Siko nyongo oyo ba dégâts obiso to sali c'est vrai te lobi pardon mais faut to futango to koki ko futango te nde makila na ye e futi nyonso tu wana poto tanga minoko to ba toujours merci na yo nde opesi biso nde yango toyembaka nzembo ya les racheter to glorifier ye comprendre makambo yo nde pali okoma ko analyser banzembo nyonso oyo yemba nde pali okoma ko analyser ba prière nyonso oyo yokaka na ba télévision soki wapi okoma ko analyser ngo sinon te obonozwaka bangambo oyo ya yo te mutu mo alobaki ba n'importe quoi na ye yo lobi ba oui yo pe ozwi yango mbano ndeko nanga la grâce est là la grâce coule encore et que ça arrêté tango okolemba ko pema na mokilio ou encore tango Christ azongi. Apôtre Paul kuta lobeki na 1 Timothée 1:15 alobi c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Voilà, le yende me continue de bani. Siko cette grâce là comment obtenir ango? Obtenir grâce à Nzambe na humilité. Acceptation ya faute na yo. Koyaka te ko se justifier que na finga ki nanga mena lobaki vérité 5 fois. Na kabaki awa mena na zaki moyimi ya mena kabaki moi 2 fois. Non, ne juste ma bena yo ko justifier yango te parce que cause la 2 3 ba même na tribunalité pour ça ki bolamu. Tango yibaki eloko na shop wana au salake le roman malamu te ba memi na tribunal on ne jamais juge c'est vrai na yibaki na bomaki mais oyibi na fani na mboko 20 ans kuta sungana ba charité na pesa batu bambongo les gens tout le monde me connaît ba memi na tribunal pour avoir commis un crime pas pour commettre le mboko bola mo salaki crime au commettre ya ba kendela na tribunal
Et quand nous nous présentons devant les dieux de gloire, tout ça la face, la justice, na ye, ma peine abisso est compté. Nous sommes là comme des criminels. Mais ça est sengo. Otema liboso na ye, comme étant criminel. Nous avons un avocat malam qui est Christ. Ndazui la mbaye justice. À la tissio. De kangi munoko. Badega osalaki, obukaki mituka batue, osalaki boye, badegango yafutiango. Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Tout dans le livre, il y a le livre Jacques 4, verset 6. Ok, now, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Yeah. Batu oyo balinga ko se justifier bango moko. Eza batu bazali ko buaka soyi. Na grâce. Plus spirituel que les autres. Azomona que non, ngako tu sava un peu, tala kutu ba Henri bango nga za tsukindeni no. Orgueil nde makamutu musika nzambe. Croyant que oleki muninga, croyant que yonde oza pieux koleka muninga. Et c'est très dangereux. Dans sous Matthieu 26. Ok. Matthieu 26, verset 33 à 39. Dans Matthieu 26, mais avant de Matthieu 26, tout dans Luc 18. Ok, à partir il y a 9. Jésus-Christ, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes et adultères, ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenant en distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Oh, attitude ya bato baza humble. Acceptant faute na ye. Convaincre Nzambe na quoi que ce soit. Mais les pharisiens croyaient qu'il était pieux plus que la personne. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis-je un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Tobaki totanga livre Matthieu 26. Matthieu 26, verset 33 le Bible soboye. 26, 33 le Bible. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Oui, Jésus lui dit, je te le dis en fait, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Bandeko. Quand on va faire face dans Zambé, Dieu au ciel, nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Laisse que nos paroles soient moindres. Tout le monde belleté. Pour yebi. Pour te conclure en gros, dans le livre 1 Pierre. Dans le livre 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 6, Nathan. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bon, c'est humilié. Quand c'est élevé au temps convenable, baso bate, au comme l'ambongo. Non, azaki humble, comme l'ambongo belé, nzamba élevé. Non, c'est être transformé. C'est une transformation.
Yeah. Renouvellement de de la l'intelligence. Yeah. Yeah. Vous comprenez? Non, non, Nde yango Lubanza. nzambe koleve yo ke nzambe ajustifie yo nde. Mm. Et Dieu ne justifie que ceux qui sont coupables. Yeah. Pour va justifier yo, Mm. faut un coupable. Mm. Pour va justifier yo, pour nzambe aza nzambe ya solo. Mm. Donc wana ezalaki mpona biso lelo kolobela sur la grâce qui sauve et la grâce mpona koexercer ministère nyonso oyo nzambe apesi yo. Et ministère toexplike yango na badetail na bandenge ebele. Rendons grâce à Dieu na tout ce que nous sommes, parce que tout ce que nous sommes vient de lui. Tobondeli nzambe. Yahweh lisusu merci parce que maloba na yo nde bomoi, maloba na yo nde solo, kolo tikete tozala transformé par le renouvellement de l'intelligence qui ne vient que par ta parole. Kolo sunga biso ntango nyonso tu tomimonaka pamba, me yo nde ozalaka nyonso, parce que source ya mayele ezali ka yo oyo abongi na lokumu mpo akoki kolakisa oyo azali ezali ka yo, parce que yo nde oza na besoin ya aide te. Osalaka nyonso par rapport à ta propre volonté. Et tout ce que tu fais est bien, parce que yo nde sage. Mosusu na ete. Na kombo na masi ya Yesu, si tu permets tout le monde mokolo mosusu kolona baninga, oh Lord, glorifie encore ton nom dans ta parole. Na kombo na masi ya Yesu nde tobondeli. Amen. Amen. Bye Bye bye. bye. Bye bye.